Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bien stoba bolinga mama Elia ni tu j'espère que bolamuki malamu kana na bakete kolala kola mkoza habitude était. Tant nzamba pesa pe manaba mo ekoba na hukumisa nzambe ekopesa nzambe merci parce que vie oyo eza ya bisote mingi tolala kina bango na tango ya lelo. Basili kola mukate ka stango nzamba asali ngulu apesa pe manaba mo ekoba na hukumisa nzambe ekopesa nzambe tata merci. Lelo toko solo na bino na tongo ya lelo bandeko na biki lelo samedi boza na ndako ba papa baza na ndako ba mama baza na ndako et voilà nga pe na profiter na sala bino moi émission oyo na ko umela mingi teme boyoka yango émission oyo soki boyoki yango ko sa nini e ko sunga bino makasi za ba papa ezala ba mama émission oyo vraiment e ko sunga bino toza na kati ya mboka poto ndenge toza boye bandeko mingi toboti bana a na poto kaso mona bana babotami na poto bana ba ko sala musala ya malonga te pourquoi parce que bana mususu bazo sara ba D6 netika biso ba mama bana mingi soko azuika bac esili atiki azo kende susu classe te azo waso kende te kiona kende université tona sala bo orientation malamu ezate omona ke mwana botama na poto mama asuika vigile mwana botama na poto préparateur de commande mwana botama na poto ana musala malonga azo sala te ezalaka pona nini parce que classe po awe pa mundele poko tana bureau banda kosa na bureau il faut que na classe amulai il faut na classe malunga so c'est classe malunga to koza réceptionniste kana poste o koza la kaka de gauche à droite yo wana kaka boye ta musupu usiki na ménage au moins peu mona botemi na poto o liako m'appelle médecin asuka na aide soignante na le but que musa aide soignante za mabe pour musa c'est important mais quand même na bano ba botemi awa o leza na aide soignante malama ko mata médecin. Pour comparer médecin et infirmière, tu peux comparer infirmière et aide-soignante. Ça na lobi mabe boli misanga. Pour na yebi ki ba congolais to ngo déformer makambu, muto lobi bobino bolobi pe ndenge mususu. Alors eloko nini tinga na vanda anaso anabino. Nenda la kisabino mwana moko ya mukie. Mwana mukie aza mineur. Aza mineur, boyo kalikambu mwana lobi apote ko tankati ya développement elso na biso. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. C'est de percer dans le rap. Pourquoi tu veux percer dans le rap? Pour aider ma mère financièrement vu que mon père il m'a abandonné. Et tu fais ça depuis combien de temps? Depuis que j'ai 6 ans. Bah tu sais quoi, vas-y, tu vas nous faire un truc. Et si c'est bien, si je valide, on va mettre ton compte juste au-dessus, on va dire aux gens de s'abonner, ok? D'accord, merci. En rêve. C'est de percer dans le rap. Pourquoi tu veux percer dans le rap? Pour aider ma mère financièrement vu que mon père il m'a abandonné. Et tu fais ça depuis combien de temps? Depuis que j'ai 6 ans. Bah tu sais quoi, vas-y, tu vas nous faire un truc. Et si c'est bien, si je valide, on va mettre ton compte juste au-dessus, on va dire aux gens de s'abonner, ok? En rêve. C'est de percer dans le rap. Pourquoi tu veux percer dans le rap? Pour aider ma mère financièrement vu que mon père il m'a abandonné. Et tu fais ça depuis combien de temps? Depuis que j'ai 6 ans. Bah tu sais quoi, vas-y, tu vas nous faire un truc. Et si c'est bien, si je valide, on va mettre ton compte juste au-dessus. Voilà. Ba papa na ba mama. Esali bino ndenge nini koyoka mwano ya mukie. Aza mineur.
mineur, s'il vous plaît. Alobi alinga personne à rap. Donc musique, comme musicien rappeur. Alinga personne à rap. Pourquoi? Pour aider ma mère parce que mon père m'a abandonné. Hey! Boyoki ba parents. Ba parents boyoki. Papa ozotala ngai. Papa ozomona mwana boye. Papa nengo boyoki mwana lobi. Akosimba mama te papa. Papa oyoki ndenge mwana lobi. C'est quoi ton plus grand rêve? Abi, c'est quoi ton plus? Les rêves, hein? On peut lobi on des beaux oranges de beaux lango. Oui, c'est mon rêve, oui. Boyoki mwana nenga lobi. Rêve no ya munene zani. Rêve nanga munene zalina comme un rappeur. Pourquoi? Pour aider ma mère parce que mon père m'a abandonné. Oh! Parce que mon père m'a abandonné. Papa n'a abandonné ngai. N'a comme un rappeur. Pour n'a comme un rappeur. Pour n'a aider maman ngai. Ah, mwana oleli singai. Oleli singa mwana. Mwana za mineur s'il vous plaît. Mwana boyo kende classe. Mwana lobi a préféré a comme un rappeur. Pour aider maman financièrement. Financièrement à aider maman. Pourquoi? Parce que papa n'a pas abandonné ngai. Mi bali. Ba papa obo abandonna bana. Bilengi na yomoko. Yomoko. Tche maman na bash na tatami. Moi c'est personne na zemi. Soko lingi zemi te ba longola zemi ko bota mwana te. Ko longola zemi pesa na beza lisumu. Ba boteli yo mwana papa. O abandonné mwana na yo. O tiki mwana na yo. O boyi mwana. O salisi mwana te. O s'occuper na mwana te. O s'occuper na mwana te. O boyi mwana. Depuis âge de 6 ans. Bana. Bamona kama kamunyo swele kaka ndako. Metango bazalaka mike bakoka kotelemela ba parents te bakoka koloba te. Mais bazomona nyoso ndenge zoleka. Bazomona mama nda zo souffrir, bazomona mama ndenga zolela, bazomona ndenge papa zate, bazomona ndenge papa lala kalibanda, mama zolela, mama zomona pasi. Tamusu mama ko benga mutu na téléphone 2 jours alali na ndako te, 3 jours yango nazomona te bana bazomona. Metango bazaka mike bazaba impuissant. Bazaba impuissant baza eloko kosala te. Bakosala nini bazaba na mike bazaba impuissant ba eloko kosala te. Mais tango bakolaka so bakomi na ba 15-16 ans place na nde ba changeaka nde pa ba monaka mabe ya papa ya ngoyo bakomi mikolo bakomi kovandisa ba parents ya bomona bana musu azebisa papa soko zo selo ko telo nyokola mama bokabwana bo divorcer bokabwana tika mama ya biso pema pour mwana moko te na mokilo alingaka papa nyokola mama soko moni mwana alingaka papa nyokola mama seke mwana na zandoki pour mwana nyoso na mokilo alingaka mama ko leka papa soko moni mwana alingi papa ko leka mama zandoki. Pourquoi? Parce que mwana vandaka na mama na kati ya libu pendant 9 mois papa ya komona 9 mois après papa ya komona mwana mais mama zalaka na déjà na kati ya libumu yamba bakangoza amour inconditionnel. Amour inconditionnel ya maman na mwana. Papa okipe ko bota mwana papa douter. Musapi eza kwa tata mwasi te. Zolo neza kwa mama kulutu te. Alingi mwasa bota mwana, musapi eza ya tata mwasi na bango, zolo eza ya mama kulutu, mato eza ya papa leki. Abandi ko luka ba défaut. Akwana ganter te. Biso tozaka pembe te. Aluka ba problème. Mais maman oya memi mukumbane na kati ya nzoto. Pendant 9 mois, alingaka mwana na sans condition. Sans condition, maman alingaka mwana. Abota ndundu, abota baba, abota kizengi. Lokola utika na kati ya libumu na sali 9 mois. Abomba ki abotie, seka alinga ki déjà. Mibale bele. Bawanga na bana. Mibale bele. Ezala na Congo, ezala mibale baboya bana. Okomona yaya azo abina za komona traîner na mwa mwasi na zoka mwana na bokola. Baboya bana. Tala mwana olia kende classe.
aza mineur. Mais moi na souci na que nangina comme un rappeur na personne na rap pour na aider maman nanga financièrement. Pourquoi ça que les classes papa nanga abandonnanga? C'est que yo papa ozotalo moni mwana na yo boy. Mwana bien comme na rappeur. Pour yo abandonner ye. Azo luka mbongo, azo mbongo le bien sa maman na ye. Okoloba ke mwana aza mabe, basi baza mabe, bana ndenge baza wana, balingaka ba mama na bango, balingaka biso ba papa te bakolinga ba mama te ndenge nini. Mwana aza kokola na conscience na ye, azoba ke mon père m'a abandonné, na oki pasi. Parce que mon père m'a abandonné, je dois aider ma maman financièrement. Mon papa m'a abandonné. Papa a abandonné mwana. Eh, mibali. Mibali oneso bosundola bana video oyo bandeko nanga mibali oneso tu bosundola bana na bino. Bandeko mibali oneso tu bosundola bana. Video oyo ete ya bino. Tabo bomona bana bakomi kotelemela ba papa mingi bamona kapasi ya ba mama. Bazo mona ke mama nanga zo souffrir, mama zo nyokoma, papa zo nyokola mama. Papa zo nyokola mama. Nakuluka mbongo. Yango bozo mona ke bana mingi bakie classe malonga te. Ba mususu akomi ata na bac te na âge à 16 ans bandi musala. Lebo pesa bango faute. E bana poto, mona botemi na poto, alingo tanga te, mona botemi na poto zo tanga te, mona botemi na poto, classe malonga salite. Mona kokende classe ndenge ni aussi longtemps ka zo mona mama ba facture zo ma mama. Ba facture leki, papa azate, muta ko sunga mama te na poto a muta sel saka moninga azate. Bozala yana leki botema tata mo mama moko. Mutu na mutana ba problème na ye. Mutu na mutu azana ba charge na ye. Mutu na mutu azana ba problème muta ko sunga moninga azate mbongo ngo ezala a combien? Mbongo ezalaka muke, muta ko salisa moninga azate. Muta salisa moninga na mokili azate bandeko na poto oyo mbongo eza pasi. Ya bandeko. Omona mwana na 16 ans kati classe. Atiki classe, abandeko kende ba petit boulot, abandeko kende ba job a mike mike. Abandeko ba job a mike mike. Abandeko zo mo salaire, abandeko ko salisa mama na ye. Abandeko ko salisa bandeko na ye. Pona nini? Parce que papa tika bango, papa sundola bango. Papa tika bana. Yango mibali obozaka bosundoli bana moni mwasi na yo azu mobali muso abokolelo bana mobali muso kuko kende tika bana na classe abana kende tika bana na foot ake tika bana na école de danse e bon ko balingo bana yo wana obimite ngamu na papa ngamu na bota tete botika bizaleli oyo bo pesa ka ba papa mobokoli respect makasi bino ba papa obosundola bana na bino mobali moko ya kuti mwasi na bana mibale akuti mwasi azana mwana moko bana misatu abandi ko bokola bana na yo papa mobali abongo pesa ye respect pour responsabilité na yo moko kimi oki kote mususu mais mutu mususu ya ndimi akata pongini na tongo mosi no suko ke musala ya kati pongi ya tikelo mwana na classe azozonga mbangu po ke ndoko zo mwana na classe pa bike mama na ye ana musala mo etika mwana na classe ezate bo finga ka ba beau père te o ba ya ko zo ba responsabilité oyo bino bokimaka bango bazo ya ko zo ngo ba responsabilité oyo bino bokimaka batu mususu boyo kaka soni koza na bomo mutu musu abokolela yo bana na yo bilengi na yo bana yo moko boti bazo porter kombo na yo mokimi charge yo kimi bana na yo kimi ndako na yo nani akobokola bango papa ya bana e zonga ndako tobongisa na malembe papa e ayo leli papa ponini okimi ndako papa ponini okimi ndako likambo verfiete ponini okimi ndako yokimi ndako na yo yokimi bana na yo nani akobokolo bango papa ya bana zonga ndako tobongisa na malembe papa ayolele papa pona ni okimi ndako o banzembo mokili ezaka mabe eske nzembo wana eza mabe nzembo wana eza mabe banzembo mokili boyoka te banzembo mokili boyoka te me yoka nzembo papa pona nini okimi ndako pona nini okimi bana na yo okimi bana na yo okimi makila na yo nani akobokola zonga tobongisa na malembe yeba ndeko atabino moko mwana ya mukebo mineur mwana tiki classe mwana préféra ça la rap po asunga mama po papa sundola bango papa kenda papa tango talibo esali yo ndenge nini
Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Et si c'est bien, si je valide, on va mettre ton compte juste dessus, on va dire aux gens de s'abonner, ok? D'accord, merci. Mon rêve. C'est de percer dans le rap Pourquoi tu veux percer dans le rap? pour aider ma mère financièrement vu que mon père il m'a abandonné Et tu fais ça depuis combien de temps? depuis que j'ai 6 ans. Bah tu sais quoi, vas-y, tu vas nous faire un truc. Mon rêve. C'est de percer dans le rap Pourquoi tu veux percer dans le rap? pour aider ma mère financièrement vu que mon père il m'a abandonné. Et tu fais ça depuis... Papa esika ozali tango otali mwana bi mon père m'a abandonné. Oyoki ndenge nini. Et puis ndenge abandonné bongo, okei pe kobokola bana ya mutu mususu. Oya yo moko obwaki. Ozuki kobokola yangana. Bakongo baloba kiaku kiangana. Otiki ya yo ya kiaku oke kobokola kiangana. Ba papa bozonga batu. Soki lelo bana mingi bazokende classe te. Eza faute mingi ya ba papa. Faute mingi eza ya ba papa. Bokondana aka bana te. Mona li classe te. Mona atangi te pourquoi? Parce que pasi ya mama eleki. Mama zo souffrir. Naza mwa mobali so na sali bote na kosunga mama na ngai. Ba papa bozonga batu. Bozonga batu ba papa. Moi naza mineur. Depuis âge de 6 ans, mon a passé à maman. A préféré ça la rap. A boy classe. A zombongo. A sunga maman. À qui la faute? Ceux qui m'ont joué à tabacte. La faute à maman, puis la faute à papa. Éviter. Ba devoir la bana bosala raté. Ba charge boutique la rang na basi. Amour koma ya kisoda. Nzamba lobi bo pesa bolingo, me bolingo basi bazo mona ngo te so ba keli banda. Boso sola. 80% mibala poto ba irresponsable nana lokabino. Tendresse boyebité. Ba devoir la bana bosala raté. Ba charge boutique la rang na basi. Amour koma ya kisoda. Nzamba lobi bo pesa bolingo, me bolingo basi bazo mona ngo te so ba keli banda. Boso sola. 80% mibala poto ba irresponsable nana lokabino. Tendresse boyebité. Ba devoir la bana bosala raté. Ba charge boutique la rang na basi. Amour koma ya kisoda. Nzamba lobi bo pesa bolingo, me bolingo basi bazo mona ngo te so ba keli banda. Boso sola. Voilà bandeko, eza na makamusi ekomaka na bolingo. Boya kopesa basi faute. Moi si nyonso ntango babalaka eke na ndako ya libala, ezalaka mpo amema kimia na libala, amemaka bolingo, amema mpe kimia, avanda malamu na mobali abota bana na ye, abokola bana. Basi mingi bayaka kobeba parti ya comportement ya mibali. Soki mobali oza na comportement mabe, ozosala mwasi na yo mabe, wana nde esika mwasi ayaka kobeba. Mwasi azalaka teka babali ebo mbala moko, oui, ba exception zanga ate muso akokotaka libala boya sepe na libala tabani kosama makambo anko po libala ngo ekufa nango. Mais mwasi soko azi mobali,
mobali aza s'occuper ne malamu. Mobali ozaka 500 € le mois. Oye na 500 € le mois otie na mesa. Mama tozuka 500. To sala ndenge nini. Et comme na kosala ba devoir a bana, ozu mo no vandi so no sali devoir a mwana yo. Moi ça boya yote. A ko boya yote. Mais moi na kwa na devoir na lobi je trade. Tala na ba devoir a bana wana ko. Tala na ba kaya bana wana yo papa. Ba responsabilité na yo nyoso obwakeli mama. Ba responsabilité na yo obwakeli mama oza na tante tana yo zo kovana na banganda. Banganda nyo seza na soko bimika ba place za ka tout so bimika na nini na métro o na gare banganda o ezala kawana ba papa ba koma abonné ba zo abonnement musale sili olia zonga na ndako azonga ndako te avandi na nganda tanga ozonga 21h bana basi balali azongi 21h bana basi balali bazeli papa po asala ba devoir papa mona nitendo ka papa zo kima bakobengo responsable to irresponsable. Est-ce que on est responsable? Est-ce que on est responsable? Au cause à la 23h bana basi balali. Moi c'est ça bana ba devoir exacté. OK na bolingo il faut que se compléter. Et na eloko mosusu moi ça ko kosala te yo mobali faut sala ngo. Yo mobali faut sala. Yango na mingi bilo bato bokende ko bala lingo bala mobali akende classe ko leka yo. Po place yo ko kokate ya sala. Ko linga te ko zo mobali oyo azo ko kata ko sala ta courrier administratif te. Non. Linga mobali asala ka ko leka yo. Yo sala muke ya sala belé. Olio akosala bana ba devoir ovande na nganda. O meli. Tango zo kota na ndako kweti o matimbeto o lali. Bana basket se panzana deja mbongo sila akana masanga. Mbongo sila akana masanga. Kosoma basket bana oyebite. Responsabilité otikela mwasi. Pona mwa ba 250 mwa ba 300 na bazwaka. Akipe nango bana me yo po feki nomela masanga. Lobi bana wana soki mwasa sokipe na baba bongi ba komi batu. Babandiko gate mama na bango. Okomi na motema mabe. Mieux se fouta maka a na se. Bokonda na kabana te obasali sa ba mama, baboko sali sa ba papa, ba osali sa ba mama parce que ton bazo kola bazo mona ke papa sundo la biso, papa eza irresponsable. Ndenge to komi boy eza pona mama. Yango bana ndenge wana moyeba boya ba mama na bango ezate. Bana la bokola na atmosphère moko ya malamu. Bana baza na ba souvenir ata kenda kwa libala. Ayeba ke non tango na bande ko kola papa bando se sanga ba devoir. Na semaine, papa bando ko sala azo se sanga 4 fois ba devoir, maman bando se sanga ka une seule fois devoir. Harmonie fweza na kati ndako papa. Kende komela masanga ba boyite. Mais yeba ke so uti musala papa zonga na ndako, zona nbakaye abana tala. Ba signeti na école abana komaka ya ba mama ba papa bazala raté. On dirait bana baza ba orphelin. Nzoka bana baza ba orphelin te ba papa na bango baza na ba moyime ba sundola ba kima ba kenda. Bana bazana ba parents. Deux parents, moi na koma ko vi bana koma ko fela ba orphelin. Moi aussi non te que ba deux parents bazana ba moy. Mais parents mo sundola kima kenda. Bino mona basi ba kima ba sundola bana. Ka mbali mtu akima. Moi ça ko tika libala tiki mwana. Mais toujours na tika mwana na ngai. Akosala tout à récupérer mwana. Mais mobali soka tika kei. Mobali soka tika kei. Mibali bozaka mingi batu mabeya. Mingi bozala kamabe. Mingi mibali bozala kamabe. Bana soba ki classe malonga te za pona papa. Heureusement que tu yamboko bazora bazé mi pamba te. Ceux qui bazora bazé pamba nde. Bozo mona air nyoso tout bana ba poussette. Pona nina kendo kolinga mobali apese moi 100 € ya kosunga mama, 50 € ya kosunga mama. Bana balinga komona ba parents na pasité, bana balinga komona mama na bango na pasité. Bana balinga te mama souffrir. Ba papa bobungisa na ba toujours que Michel anga eza pona ko bebisa te kasi ezala kande pona ko bungisa. Ba papa bobungisa. Bolinga bana baza na ba souvenir malamu na mitu. Ya bino ba parents na bango. Bo accompagner ka bana mama na papa bo vanda bo accompagner bana tina mariage. Mwana okende ko bala papa osimi liboko à gauche, mama simi liboko à droite, bozo kota mwana bino na mairie, bozo kota mwana bino na église. Wande boza ba parents moko ya malamu.
bozwa vidéo o bo partager na bato belé bakuta na vidéo parce que maté ya oyo ekoki ko réveiller papa moko akima bana oyo atika bana soko amoni mwana oyo nenga lobi ke nangina comme un rappeur pour na aider maman nanga financièrement eko toucher papa ta moko oyo akima ndako na ye oyo akima bana akobeta demi tour akozonga na ndako po ya kobokola bana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kalusa kumon. Nzamba nu beshenel bana betu. Bonne journée. Ba gros bisous. Bipouepoué. Bye bye.